Bino parce que likambo eza ya contrat kaka ndenge na bisaka bino ke muto a trahir moninga te mikolo tu oyo ezala pone émission tosali na mwana mboka Frank Diongo ezala na makambo mususu batu babengi misusu na Angola misusu na Poto misusu na Kisasa ndeko Eliezer totela yo mutema yo peut changer au moins correction za mabe nazo comprendre crainte na bino parce que bozwa ba déception ebele bozwa ba déception ebele yango boko banga ke même oyo moko atikala na biso akende pe mais nazoloba na bino boy faut botalaka mutu ezana mutu asalaka biloko mpona bato bamona ye ndenge namonaki ndeko moko azoloba ndeko moko azosala commentaire na poto azoloba ke tosi toyebi olobaka makambo mosusu na Kisasa na Kongo mikili oloba nalobi papa yebisanga nani na poto yango wana bosala organisation moko boye oyo bosangiselaka nga mbongo botindelaka nga chaque mois pour que nakoka kosala double face mpona kojustifie mbongo même temps il y a occupation ya France par les Allemands bao bazalaki kotravailler na kuzu c'est parce que bazalaki kosoutenir combat bino bosoutenaka nani pour que naya se justifier je l'ai fait par détermination engagement et conviction je l'ai fait par vocation yeso mona musala oyo nazosala sans sponsor je ne pouvais pas tenir nelingana kende kolia soki nini yango zomona même les efforts que nous fournissons à travers ma petite organisation bayi politique oyo ya bino batielaka bino munoko botindelaka mbongo bino bana poto bapesi moko oyo saka loso pesa collaborateur na yo saka loso ya $25 25 kilos afongoli apesi collaborateur na ye bakopo parce que son collaborateur ne mérite pas ça pendant que nous donnons biso tozopesa ba 2 sacs ao na ba milk et mutu wana koleka na télévision alinya pesa ba tuleson opesa ba tuleson ya ndenge ni oza muyibi comme tout autre muyibi ozoloba na nani boko découvrir yango yango na koloba bandeko na ngai quand je suis sur le plateau nazana invité j'ai droit de lui poser les questions que les gens peuvent lui poser pour qu'alo ba vérité sangu panzana que Lambert Menda botate ozana bango boni nazana bana 6 bana mibali misato bana basi basato ngana za mwana mkolo lupango ne vous en faites pas bokolanda bandeko na ngai madame Vero oyo akitaki ko échanger na bandeko pona makambo oyo etali dialogue makambo ngo ya dialogue oyo toyokaki na yamba Félix Tshisekedi qui a déclaré que le dialogue n'est plus opportun dans l'émission Yangai. Les autres ont une version à Etienne Tshisekedi. Alors il est pour le dialogue. Valentin Moubaki a lobby tous contre le dialogue. Il prétend être conseiller politique à Tshisekedi. Et Tshisekedi qui annonce son retour, qui dit la vérité, et Wapi Tozo Kendena Bamakambon. Tshisekedi soutient le dialogue. Félix a lobby délai, ce n'est plus opportun. Moubaka a lobby, pas question de dialogue. Bruno Chiba a lobby, Moubaka Zolo Bamakambwezo Utana Libumunaye. Ngaitambwe. Yabiso Moussale Zaya Kotuna Mituna. Bino botika la kosala commentaire. Mais loko na kozongelaka. Ezaya koloba que je comprends crainte na bino ya bomesana batu bamisala ba biloko parce que basomba ka bango mengana mwana mkolo lupango ne vous en faites pas ndenge bamesana balar biso to mesana kibobola soki to se détacher na o wana en tout cas na habité mais makamongo dialogue oyo parce que na version ya lobi na kotiela bino Etienne Tshisekedi en vidéo ndenga zoloba ndenga zo soutenir dialogue. Mais elles ont exigé l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Est-il possible? Elles ont annoncé per retour na ye. Tokotie la bino yango, une émission à lobby. Na même scène, na même heure. Na lingi bolanda, ndenge tokitaki na kuna na Fatima, notre équipe Astrid Kalunga zaki kuna. Bandeko ya Front Citoyen 2016. Boyoka, banani baza ba membre ya Front Citoyen. Maître Katine.
Le Front citoyen 2016 exprime ses chaleureuses félicitations aux coordonnateurs ainsi qu'aux porte-parole de la coordination des actions et leur offre un soutien total dans l'exercice de leurs fonctions. Le Front citoyen 2016, je m'excuse, informe les citoyens que les premières actions communes de ses membres seront organisées aux dates suivantes. Le 19 janvier 2016, le Front citoyen 2016 organisera des actions en commémoration des martyrs de la liberté et de la démocratie. Le 31 janvier 2016, pour marquer cette date butoir du Front pour l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel, le Front citoyen 2016 organisera une action commune avec les citoyens congolais de la diaspora. 10 février 2016, la ligne rouge du Front citoyen 2016. Pour le démarrage effectif de la mise à jour du fichier électoral. 16 février 2016, le Front citoyen 2016 répondra à l'appel lancé par la conférence épiscopale du Congo, CENCO en sigle, en participant activement à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front citoyen 2016 invite tous les citoyens congolais à y adhérer massivement afin de sauver la République qui est en péril. L'alternance doit avoir lieu en 2016. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que l'idée de la mise en place du Front citoyen 2016 ne remonte pas à la conférence internationale des Gorée, comme on l'a entendu sur beaucoup de télévisions et de radios ici à Kinshasa et partout ailleurs. Les organisations de la société civile, face au péril auquel notre pays est exposé, la volonté du pouvoir de modifier la Constitution et la volonté du président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat, pour voir dans quelle mesure nous pouvions mettre en place un large rassemblement, non pas politique, mais citoyen, pour mobiliser au-delà des organisations politiques, au-delà des organisations de la société civile, pour que ce rassemblement puisse prendre tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et cette idée a été examinée et adoptée à la conférence internationale des Gorée. Et nous sommes contents de voir que ce jour, ce rassemblement est effectivement en place. Le Front citoyen n'appartient pas à un parti politique. Le Front citoyen n'appartient pas à une organisation de la société civile. Le Front citoyen est un patrimoine commun de tous les Congolais qui veulent de la démocratie et qui veulent qu'il y ait des changements dans ce pays. Nasima réaction, quelques réactions. Jean-Lucien Mboussa. Oh, toyo kati ke bakeko créer borna bangona Gabriel Moki. Po Gabriel Moki alobakiti. Alobi ke bango bakendaki Sénégal, biso to kendaki te. Bolan. Tomoni bien sous les lois wana Fatima, toroki koyeba objectif ya activité oyo. Toye awa po bana mboka basangane sikamoko. Société civile, to parti politique, to ba personnalité. Yango bana mboka balobi boye. To sangana, pe to sangana sikoyo pona ko sengete président Kabila le 27 novembre 2016. Ayebate président Mosusu akoponama. Tozo dit alternance démocratique et salama.
c'est-à-dire mbongwana salama na bokonzi na mboka yango wana toyepe lelo koyisa bana mboka lelo tosangani lisusu biso banso société civile parti politique personnalité politique ozalaka industriel ozalaka kwado ozalaka médecin tosangani lelo pona tosenga te alternance démocratique esalama na kati ya mboka nasala lisu commentaire nini nga nalobi tout ce qui tend ya ko faciliter respect ya constitution na ko garder élan démocratique dans mon pays, moi je soutiens. Oignon sur les autres en dehors, sous toutes ses formes. Nga na côté les mélayang. Yangwer moko nazo comprendre nangongango to komi na année oyo l'année de tous les enjeux. Ne bande ko bako bangande ko les estos zo mona yo clarté au moni place wana o komi ko côté là te ceux qui na en face ya Franck Diongo na kotuna ye mituna ya côté msusu. Pour que yemo quoi ko répondre, je ne peux pas être avocat d'un politicien moi là. Bon c'est la tangu ya banalize o yangai, bo juge ngai. Tangu ngana lobeli makambo ya ba caméra na ba camion ya moto. Nani a osé koloba na Kisasa? Plus de 3000 journalistes. Plus de 3000 journalistes. Tala papa. Ce qui n'a loba, il y a une différence entre les journalistes professionnels et les journalistes patriotes que nous sommes. Je sais le pourquoi. Il y a qu'à faire les journalistes patriotes. Il y avait un enfant. Moi, on n'a pas tendu, il n'y a pas maintenant sur les t-shirts comme ça, honnêtement. C'est pas quand même normal. Et l'enfant, là, laissez-moi là. Imagine, c'est un bébé, si quoi, là, laissez là, il a... Comment vous prenez pas les précautions que ce que nous avons aussi là, quand même? Il y a un... Les enfants viennent de l'extérieur, nous parlons comme une Afrique. Hein? Donc, on va se faire pas beau terminer là. Hein? Il y a moi si ton mobile. La bonne année est sous. Hein? Présent Hydra. Hein? Comment tu t'appelles? Kalenga Kaboui. J'ai droit. Il est moi aussi, hein? Mobile. Oh. Kassai. Hein? Monsieur, arrangez-vous. Pourquoi vraiment c'est important quand même? Monsieur Lagé, c'est le manque de la considération de la femme alors. Et alors, comment vous pouvez expliquer ça? Donc voilà, madame, comme vous venez d'accoucher, à l'enfant, hein? Maman, au miliki ya moto, omelisi mwana nde nauti koyebisa tali na bango ya mosala na koyebisa bato surtout qui badra Israël qui ont déjà payé. Nous avons monté dans l'hôpital. Quand on a fait serre spéciale pour vous les jabouani les lubana bon subajiba les jibwa les loups baba fuchila nani mafuta hôpital comme ça ni bafuta ku même pas la part césarienne. Mafuta ba hôpital, hein? Ada mafuta ba hôpital. Vous voulez la part césarienne? Comme ça, on a la canne. Moi, je vais voir vous. Non, on n'a pas. Et moi, c'est mon bail. Comment il s'appelle? Gaël, il y a un voisin dans une commune. Gamba Pambola Makasi.
ça n'est que les débouchés. Et du comment non? Zambia bene shimama ye ubi abu ngwado muka jumule jikacha bandele chitumwa njukumana chanu mkuto. Bonne année. Nalobi na combo commissaire spécial. Au bandit dans l'hôpital général, la maternité, et puis tu es dans la maternité à Kanzala. C'est les deux maternités qu'on a dans la ville de Chikapa. Donc, toyaki na politique sociale et à proximité, comme Koznabiso Mboka Joseph Kabila a prôné. Et na kolobake toyaki topesi ba mama baboti baveux et puis mbotama elamu na bana obaye. Mais seulement j'ai constaté que Mkonziamboka vraiment zaki na raison à accorder décentralisation, cette politique de rapprocher ba gouvernant de gouverner et zaki makasi mingi. Yango chaque jour na kozanga te kopesaka merci na Mkonziamboka parce qu'on constate que ba effort mingi à fournir lelo oyoki ndenge Mukonzi ya hôpital à Kanzala lobi ba mama bazai kovanda kobota balali na se mais lelo effort à chef de l'état esali ke bazana bambe bazana makila ndelo ko tosengi bango ba accompagner ce ko sala pour accompagner badra. Donc on a fait une sortie surprise pour na kotala en réalité comment oyo population ceux qui bazo traiter bango lokola lolenge Mkonziamboka azolinga bazala traiter. Donc, Nabanza, ministre déjà à santé, a fourni un effort mingi, mais c'est comme on a recommandé Naba responsable aussi à l'hôpital là, parce que Kochadra Nambetu et Kosenga Lisusu président Kabila ya Kochadra Nambetu dans l'hôpital, même pas ministre à santé. Donc, devoir au biso bakonzi ya province tozali, et zali siko ya kotali sabango nzela nini. Pour basala musala ndenge esengeli. Donc cette approche est vraiment importante parce que on vit maintenant au quotidien avec la population, on sait palper vraiment réalité aux populations à rencontrer et qu'on trouve des solutions idoines pour que population à vivre réellement. Oyo Mkonziamboka chef de l'État Kabila Joseph Kabila Kabange azolinga na ndenge population ezala épanouie surtout dans le secteur social ou azolinga mingi bien-être ya population ou azali ko gouverner na kati ya République démocratique du Congo. Et voilà. Ya lelo bande kolanga to sukisi awa na système ya lisukaka likolo misu mibale. Biso soki to lukeli bino te banani bakoluka. Yango nazomona kobanga na bino bokanisa te que ba reproche ba remarque na bino ko sala nga mabe parce que ceux qui bino bo salinga remarque te nani akosala na kopengwa ti lobi tozo promettre bino une grande émission